Vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Pour s'abonner massivement na Congo Cool TV. De Congo Cool TV. Bonjour, Batna Sobozuli Bakuya Kolanda Bisso partout dans le monde. On a tous un cadre et émission Nabiso à la découverte. On a un concept Yanga Moko Yasmi Sakou à la patronat. Naebi ke boza branché na chaîne amino kitoko bolingaka Congo Cool TV pour yangonde memela kabino ba information sur ya lolenge na lolenge. Aujourd'hui je ne suis pas seule, nazana patron ya Tokanisa, président fondateur ya Tokanisa. Tozana nende toko panza teke toko kita na profondeur toko découvrir Tokanisa ni pe uta wapi idée yango e banda wapi. Là je dis merci beaucoup à mon équipe technique qui accompagne kanga partout aux alaka. Je dis merci na Lisa la paradis coordonnatrice Nabiso et moi si ya Pembe. J'ai dit aussi merci à Gucci Sinda Papa là comme bala basimoko. J'ai dit aussi merci pour toi un peu kotambola na nzela. Comme je vous ai dit que nazanga mon côté, nazana président JP Massamba na ende na pesi. Bonjour. Et bonjour Maman Yasmine. Boni papa. Ngola Nzambe Nzamba Songa. Oui, président JP Massamba, Toyoka Fondation Tokanisa, le loto itoyeba Fondation Tokanisa et Bandaka Wapi idée yango pezaki na nenini. Merci beaucoup Nzamba Pambola Bisso. D'abord qui est Massamba, JP Jean-Paul Massamba, on a limoko pe ya producteur, on a un opérateur culturel, on a les producteurs. Ça fait plus de 27 ans, 28 ans depuis nous sommes sur la production, tout travail dur dans le Major Bissadidi, Titi Kalo, tellement ébélé, tout travail, Guy Pabin, tu perds son âme, ébélé, tout travail, donc, Nabanaï Moussalawana, et puis Nzambe, Nana même Moussala, n'a bimi un peu dans Moussala Mondia production, on a vendu l'ango. La Fondation Tokanisa, la piste d'abord mbote na docteur Robert Makala Songaba, hôtel Abisso na Pretoria, partenaire officiel, il y a Fondation Tokanisa, et puis na Mathieu Mobindi CBC, Fondation Tokanisa, vision elangai na 2013, le 3 mars 2013, na gina Mobembo dans l'aucun de Chine, Nzamba a relevé l'homme abi, nous l'autre en d'autres abi, mais au sein de la film, au sein de la boy, au sein de la mais pourquoi pas aussi le logo au tikanamité mais abato o immortaliser comme on a yo neti nini na lobi non comme ça la fondation une fondation maman numéro 2 yango na c'est pas sa réunion na bina luka ça la fondation Tokanisa nza même tapesa nga Tokanisa Tokanisa na biblique ils en a Jacques chapitre 1 verset 27 auto sunga ba veuve na ba orphelin la religion pure et sans tâche à soutenir la veuve na ba orphelin sunga ba orphelin na ba veuve. Il y a un péché au Mukumba wana au Sungabango. Sur ce, dans la zone qui na Mobembo, na sali sati na bima malinga, na bima masasi, pasteur de la foi, banan tout va être vandi, statue salami, makambo démarra à partir le 7 mars 2013 de Tubanda Makamboano. Oui, merci chers internautes. Kande na Bisabino, Boyoki date président Massamba P, JP Massamba P. Là, je dis merci à mon boss Papi Destienne, Papi Destienne Ricardo, Nalandra et sa femme Mimi Matondo Mama Bonheur. Yalo bana benga Mama Bonheur, te menga mona Mama Bonheur Nia Soana et ça kabiso ba vrai bien. J'ai dit aussi merci nabana nyonso ya membre ya ma famille, ma vie bozomi partout dans le monde. Là, je vois ma présidente Nabiso Benita et Kala Diama Luna. J'ai dit aussi merci na ba chacha batunyo so ya groupe na lingi bino mingi hein bébé réel moi soda on a lingi bino trop ba membre na biso dans te wala base te il faut na boaka et pour na yo qui déjà bazo traiter ma be côté mon robodon il faut na ça na intégralité oui na groupe na ba moins injustice pendeza ya makasi ah boboto bongo bomoka so pe kolo kinini azate batika na simba sala sala bongo visionnaire aura azate bato na scène e basara ba nkopo peut-être basenga ke logo x au pc y et ça la groupe beza bon ce cas visionnaire à déplacement azate et puis on a Tokanisa au moins moi so longo longo tinga longo langa pona nini o mutu ba na pc x quoi na bona na bona y non c'est pas bien zonga donc c'est un peu ça peut-être la cas réel et quoi ça même cas ba groupe comme nga bongo mais ba chef on a bo di jarabiso ba réel ba be bana bato pour que ça la bande ko bongo ils appenza ma be mingi parce que groupe ça a été visionnaire na mwazali pour le peut-être un décor bima akena kanda et que suer pe image ne pas si ya outi c'est pas bien parce que groupe pas injurieux pour longwa qu'on entre le beti solo Omar va suspendre ozo ba maintenant pendant Omar ndalongola ba tani meta ba suspendre Omar ozo ma o na mtalo ba ngo safari
c'est un peu ça tout le monde même tout bon ça rapport ils ont la mingi. Merci beaucoup, président JP Massamba. Narota la likanisi oyo zo pona ba artiste et comédien. Est-ce que ko zo po tout ce totali na carte wana babilongi ba to belé zali eza plus ba membre o ba uti na groupe Salongo. Est-ce que ko ba date ya création ya groupe Salongo pe ba kufa combien? Bon, na groupe Salongo ba créé ngo ezara un certain en juin si je me trompe pas 1976 né ba créé groupe Salongo. Créateur dans nous allons titre ça na personnam réalisateur na bango créateur d'ailleurs groupe Salongo ça idée où t'as pas par exemple Mobutu Salongo tant que na Chine ailleurs aux c'est un esprit on a qui bengi titre ça bon c'est le mot Salongo ça ko sala musala chaque week-end ngi koma il a Salongo groupe théâtre donc théâtre de chez nous on a pas un groupe Salongo banda mabongo et puis à visionnaire na ngo personnam vient sur titre ça na en over na lemba atika biso le. Donc c'est un peu ça l'hymne de créer à recruter le groupe depuis 1982 depuis bébé Kingo Mwambe pionnier bébé Kingo Mwambe depuis lors si je me trompe pas 24 personnes c'est moi mon pépé mon papa Koufi en 90 mais le mondial pas Koufi mon donc ça fait trop mal Koufi 24 personnes ya suka Koufa mon solo donc mon sondage autotika biso mutasuka ça fait 2 ans je crois et demi ou 3 ans 2 ans depuis mon solo à tika biso personnellement. Oui, merci président JP Massamba wan tozokoba ndenge baloba kaka président Massamba toyo kabarimer mo babi président Massamba azolia mbongo pour à travailler à nyonso e moko. Est-ce que président Massamba ko esabiso bureau nae administratif et zaka opérationnel ou pas? Bon, ce que otuni ngantene pour répondre au blogana ba fait Moussa, d'abord na tokanisa les gens ne contribuent pas. Je suis le seul chairman, on a mis un bon dans la poche. Na docteur Robert Makala songa ba so ça événement sonaga. Il y a personne qui contribue à mouvement ba na misaki mbongo na ngai. Et comme il a été battu, 3500 francs congolais, je vous dis, ça a été. Bon, on a 3500 francs congolais en anglais, le rôle en fait, na dollar, il y a 2 dollars. Mais 2 dollars, ça a été. Mais tout a dit, au présent, na obela, présent, dans la Congo, mais 2500 francs congolais, 2 dollars, diamant, après ça a été. C'est quoi, ça a été, c'est-à-dire, on se bat nous-mêmes pour te réussir. C'est un peu ça donc il sens colère du monde yo yebi aux amona tokanisa tara patron la bino Ricardo Lumbu ah voilà papa nzamba il y a autant d'émissions au site né voilà to ça on dirait que Congo cool ça yango voilà tala papa bon voilà bon tout le papa vérité Congo cool papa na yebi été il pas Massamba té mais tant yo peut-être qu'il y a projet wana oblige to soigner na fort na binanga papa j'ai des larmes aux yeux na lili batine nga photo po ayeba ka batu peut-être sali 20 ans abima libana mboko be 30 ans mais amoni kaka photo wana aza mutu et touti abino cette fois-ci abenga papa tanda ça c'est ba polo vraiment abimisi mo sonné tout ça la polo pour la visibilité et puis na ko contribuer abeti je même ma main coupable na routine de contribution na consistant ata ce qui sans ça qui alors se resomba ce peni na bina na routine tala mutabonga senga na continue bon la poche nzambon ma comprendre le message pas yebi bible la religion pire et sans tâche et ça ko soutenir le veuve et les orphelins le ko na pas mutanzamba semble n'a pas comprendre que dans Jacques chapitre 1 le bibongo na soutenir tokanisa ba chaîne mususu mutoka dide masuka benginga abi masamba na rotika tokanisa te mutu nous sommes titi kalo mansola bengio abi rotika pas ka major bisadi bon à ça ah bon aïe tu sommes major pour major za moi pour me belé c'est mon ami mais avoir je rappelle mingi mon ara avoir je veux tu nega non na sisi non ndagoute il y en a pas problème au mai courir belé maman major bisadi les camarades na ngai ozo ma basu conscience mutu ko la V12 to ba V12 abi na ngai na ko la rentrée scolaire pour na bana na ba vef ah nzama pambola ba kinso ba moni ba na di lumaya abi atindi ba carton pour soutenir ba veuve na ba orphelin ezokoma mutuka mama seka abana c'est mon avec Moussa abi soutenir to kanise bongo ata yo moko donc ba te ba comprendre que na linga artiste contribution na nga na pesa na voix moko ekoma ba ki de toi oyebaka ba le mondial oyebaka ki ko nganzala oyebaka dudunga fura oyebaka maserika oyebaka vena biso mundueri oyebaka mame waso ba sepelisaka yo
mais batika bana batika basi batiki batu ba souffrir qui kwanga osepelaka na ye mambriko ke boire est-ce que tokanisa bandeko wana na biye tokanisa c'est un peu ça atwanga ma sincèrement na opambola chef nabiso notre patron ya Congo Cool TV nzamba mona yo abia komi partenaire ya tokanisa ya vie nzambe na mona yo abomba yo maboko na yo zanga mbongo te et puis ndako no la nzala te po o mutabi apamboli ba veuve na ba orphelin a Rosala Béni tar na Jacques chapitre 1 yoko nzambe nyongo nzamba va répondre c'est un peu ça. Merci beaucoup, Président Papi de CNE qui déjà mbela. Voilà le bioza oza partenaire à vie à Bavev na orphelin et ça biso vrai bien na maman et ça fait grâce ya maman Mimi Matondo na Londres ndazo pesa mobane ba conseil pour tous ba résultat oyo et ça favorable. Là je dis merci beaucoup na Mariano la merveille na Suisse, merci beaucoup à Déborah Djunga moi ça pembe na Londres donc et ça biso ba vrai bien et jovial anniversaire à toi ma chérie jolie bolèche babi na leli ya sala vidéo na ebeke naza ba manière na ngai souhaiter joyeux anniversaire ma copine ya membre ya famille ma vie jolie bolèche ça biso vrai bien papa Masamba à part là ya ba vamba na poto obalinga bijou la reine kala mingi te officiellement tu annoncé bino ils a fait ali bosso à to kanisa maman bijou la reine bazo bana papa Eric koko den zomboe na maman bijou to cadeau to ya ngo beni CG na ebité bo milengela ka maman dendo ve mambri koko e boire père sonam telanga kinelo moboe nanga na bimisa nanga baba wey bo soutenir biso to tika na bo moyi yana nga ko mambri koko boire pour ravie nanga ba tamola mingi na Johnny Ntakala vena biso ya mundoeri parce que kepe mana kimia moi na yo la reine azobala soutenir ye atala mabonde pesa bozana lola. Merci beaucoup. Merci beaucoup binomo bomo na plateau na ngeza vraiment chaleureux tozana na CG na biso tozana CG ya tokanisa tozana awa yepe azana mois roloba pour la journée lelo ezapé réunion ya fondation tokanisa eza réunion bonjour CG. Ouais bonjour maman Boni. Bien ma papa langai ba difficulté nini yo racontera pour na ko gérer bato belé be artiste et comédien nyonso ya Congo. Savez-vous gérer ba comédien eza eloka kosaka nango te c'est parce que mutu na mutauti et pas na bango na éducation na ye dans la manière du possible il y a maîtriser certains comportements oye kobima peut-être malsain na miswa batu to meka ko gérer ngo ko maîtriser ngo de sorte que artiste et comédien azala poli azala respectueux partout où il y a Rosala nanzela nyonso ya kokende donc c'est un peu ça. Merci papa Serge. Un mot pour la sponsor Nabiso Congo Cool TV oza papi de Sienne à Londres, papi de Saint Ricardo moi c'est Mimi Matondo ba na Londres. Lobani okoloba po ya lobby aza moko Nabiso à vie. Papi de Saint merci. Papi de Sienne. Papi de Sienne. Na Londres. Merci beaucoup na Londres. Soutenir œuvre Oyo et Zalokola au Pamboli Maman Moko Oyaza veuve Maman Moko Oyaza veuve même au Bali na ye Zanzambe Lorola Nzambe atikala na nyongwa mututé au futayo papi de Siem na Londres siko zali tikanzamba mona yo tikanzamba pambola ainsi que Congo Cool TV et kende liboso malilo banini okolo bana na ba artiste comédien nyonso ya Congo pour la Congo Cool TV parce que ça chaîne na biso ndezo pesa biso makambo tozana ngosipo. En fait ça s'appelle soutenir l'artiste de son vivant. L'artiste nyonso ya Congo ba s'abonner na Congo Cool TV, bo s'abonner massivement parce que Congo Cool TV na autorité morale nango oyeza Ricardo Desiem et Yasungi Biso bo s'abonner massivement.
ainsi que bato nyonso balingaka artiste et comédien bo s'abonner vraiment na Congo Cool TV pour bolanda événement oyo ya tokanisa mobimba kobanda le 20 le 27 na le 1er août bolandango na Congo Cool TV bokomona comment ba artiste ba marchaka bokomona ndenge nini tokopesa ba veuve na ba orphelin ya ba artiste comédien décédé babiloko et bokomona ndenge nini tokoprimer ba artiste comédien tokopesa bango ba diplôme de mérite na ba trophée au topesa bango chaque année. Merci beaucoup. Un mot pour l'émission Lelo et quelques dédicaces sec. Merci beaucoup, merci. Bien que Nazwami à pied levé, ça veut Nazalaki Nakati Koluka Nengeni so Nganaza chef à protocole. Donc Koluka ko gérer batou, Koluka ko gérer ba place batou ba revanda, Koluka ko tcha na place na bango, donc c'est pas une mince à boire. Et Bozunga à pied levé, ma félicitations quand même na émission. Félicitations quand même na émission. Ainsi que la présentatrice Nango, Yasmine Satou. Bon continuer boé. Na moni moi déontologie penza ezali par rapport ya batu mususu. Parce que émission loyenge té. Émission malamu ezana déontologie Nango. Félicitations ba gerbe de fleurs to bois que lio. Afin que ça me va droit au cœur avec ma banga comme des babas na coutume na biso on boit 14 à 0 mais na ebisi ah so na bina boire mais beaucoup lemba tikana boaka yanga motema ndeko na nga penza ya makila 6 asuka ma puissance à mikili na okita Raphaël Bofango tata nganda ntaba biso oliaka ntaba l'air na zakana mikili na 3 Anatole, donc rue Anatole, numéro 3, PN ya mairie d'Aubervilliers. Tozala kawana isika tuto liaka ntaba, l'air tozakana mikili, et pas Raphaël Bofango. Et bandaka vendredi, samedi, na dimanche, ntaba ya gogo. Donc boya kolia ntaba et pas Raphaël Bofango ya mama Bea Miezi. Tikana zanga te ko boka Bey Mac bébé Makwiza de moi ya Marie-Jeanne Makwiza tikana sugisa na Honorine Makwiza nazangi sipete Rami na famille tikana pesa mbote na la patronat de Lille vraiment Mariette na pesi mbote belé tikana nazanga te na pesa Nadia Mpati maman Cessé na pesa petite sœur propre et ya Chibambe Charlotte nepsi olembawa tikana na pesa Fifi Moseka ya Guy Mbote Belé et na pesa nani Johnny konda la main de l'Éternel ya Francine ba Mbote Belé na okende Nikas Mananga papa na Arlette Mananga ba Mbote Belé Merci beaucoup, pasteur. Il faut comprendre que hasard artiste dans on n'écoute jamais rata. Moi aussi j'ai dit merci na bato ne sobalinga rabiso. Merci na couple Lopez couple Lopez basa sonner lobby et babala na kilibala moko ya kaf couple Lopez sans oublier moi on a bosanaki. Na pesa ba comédien nyonso ya diaspora. Kobanda na Jean Molayi Cocodian, bon, to banana vieux na bango. Le vieux Mangobo. Vraiment. Na pesi mbote sika zali Cocodian Zombo, Toye bango yo so Jean Molayi, Gianni Fay, José de Londres, Apo Firenze Linkoi, les parfums de bonne odeur, Sami Mokili, Hans Luzolo, félicitations, Bague Koti na Moussapi, Mike Duchesse, la Duchesse Mbote Belé, donc, ba comédien Nyonso, Tigana pesa Metampinga. L'artiste, félicitations à bébé. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur patron. Wana Ezaki bongo émission na biso Congo Cool, émission na biso à la découverte avec Ngamoko Yasmine Sakou la patronne. Bo s'abonner massivement na chaîne na biso Kitoko Congo Cool TV boza décidé bo uti kozwa intégralité ya histoire ya fondation Tokanisa ndenge banda et pas président nango emoko JP Masamba ende mutu apesi biso moi histoire ndenge banda tito komi lelo. J'ai dit merci
merci aussi na batunyo so bazolanda biso ba membre nyoso ya la famille ma vie place Bozwami. Merci na couple Lopez na honneur bosala biso lobby. Là je vois Lopez Lukaou na mwasi na maman Lili Vangu quoi. Et ça le biso ba vrai bien. Merci à Gucci Sinda papa Eloko. Merci beaucoup à Tabita Kinzeka, merci à la mignonne ma petite sœur chérie Rod Kousou na lela fort. Merci à ma maman chérie maman Maloba. Na lingaka mingi ata dérangeanga la message na ebongo. Merci à papa Moussa Obabi Azabato Kala ya tongo babanda masola théâtre. Merci. Merci beaucoup na papi Ricardo Boss nangai papi babi Fumutsa quoi papi Destin à Londres oyoki nde ba pasteur patron ba beleli awa donc appui na wana pour la kosunga ba vivre na orphelin et ko ça la vrai bien et ça biso kitoko makasi. Merci à moto na Nzambe Patricia Masongele makelele babi mosa na Nzambe et pas na ende tozwaka loboko quoi moi to komi na suka rubrique moko ezubiso rapidement mais lokola to suki sina pasteur patron yende mtu na poser question au pasteur patron. Dans un mois rubrique, il y a 3 questions. Soko bongama pour nous répondre à Bissou. Après. Pasteur patron soit à qui livre à la livre ni. Soki na. Soki à qui livre. Nangana à la découverte. Découverte. Oui. Et pourquoi? Parce que Naza découverte. Vraiment. Oui. C'est une personne à découvrir, pasteur patron Oyo. Vraiment. Parce que Nzambe a Tinanga beaucoup de talent. Donc il faut pas qu'on a Katinanga pour découvrir ce que je suis. Okay. Je suis très différent des autres. Merci. Bon, Sozaki Nyama. Sozaki Nyama. Nanga à Lyon. Tami Sunanga. Nanga à Lyon. Papa là ko Sahara nango. Nanga à Lyon na ici. Pourquoi Lyon? Lyon c'est parce que Naza o Naza. Vraiment. Trop sûr. Mais oui, non, ça aussi. Naza Simano. Nzambe. Naleli. Et bon, ceux qui comprenez, chers internautes, biso les cannabis au Kaboué, pasteur patron Swazaki moi. Soki na. Swazaki moi. Swazaki moi. Nangaza mois d'avril. Pourquoi mois d'avril? Parce qu'il y a un mois d'avril. Un certain 12 avril, Serge Abotani. Vraiment. Oui. C'est pas Makassi. En tout cas, joyeux anniversaire, Namboula, pasteur patron, au raté, déjà cadeau, il y a boss, papi de scène à Londres, il y a Mimi, ma tonne de maman bonheur. En tout cas, il y a Mboulé Koya. Mais ça va être décembre, il y a un autre cadeau pour Nayo, tout ça, là, Mboulé Koya. Ce qui ma question piège, boye, donc ça bongo. Donc vous savez pas cadeau, vous savez cadeau piège, vous savez ma question piège pour batouba. Ma bête à côté pour zanga cadeau. N'a pas payé sa cadeau parce qu'anniversaire ici le kagi. Boss, tinda cadeau anniversaire ici le kagi déjà. Il y a 3 mois passés. Tinda cadeau na sepela. Boye bisonde le kaka boye pasteur patron le cadeau nae. Nae bi que la makasi ya papi Ricardo, papi Destin à Londres et rosa biso ba vrai bien. Comprenez que les autres ans la biso na journée ba artiste et comédien to kanisa. Donc baza massivement ce ba salé biso pas Gucci Sinda sakana na bomona. Et ça déjà qu'on a plein pose à qui journée là-bas il y a réunion à Tokan Sandé na Zoaki Bango ce beau c'est peli émission pour contacter biso na numéro il y a plus de 143 910 89 910 44 53 plus de 143 89 910 44 53 tokutani na numéro oyo na prochaine émission tokutani na numéro ya Sika et ça biso ba vrai bien bisous à tous. Congo TV, la meilleure chaîne web. Congo TV, vous informer, c'est notre devoir. Congo TV, qualité personnelle. Pour s'abonner massivement na Congo TV.